Coucou, boya ebele na sous le baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladi ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo azoluka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki, voilà. En tout cas, vraiment, mbote ebele bisika biso bizwi bino, nzamba lola e bako pambola azana bino, vraiment, bino mo boye bika na bo mesenito, ndenge to pesa ka respect ebele na ba chef coutumier na biso, lo sako epa ya ba chef coutumier, toi saki dila na bango, vraiment, merci ebele ba chef coutumier na biso, to pesi pe mbote na biso na ba ndeko na biso a catholique, bo boto bondeko, bisika biso ezwi bango, to tiki pete ba oya biso balinga biso mingi ba musulman ba salam alaikum bisika biso bizwi bango ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom ebele bisika ikozwa bino ba bonsoir ba rebonsoir ba bonjour da bandeko na biso témoin de Jéhovah bandeko na biso ya tozape ya nini ya armée d'Israël pe ba salaka na biso elongo vraiment bango nyonso bazalaka na biso na bino nyonso ka toute tendance confondue. En tout cas, je vous love na linga bino mingi. Bande konangai bino mo boyebi eza tozala mupepa sika oyo tobengaka live together. Live together nde tozala ngwana bande konanga ezali tozolongola solitude, tozolongola pe tozo kwesa babenga ngoni célibat na ba famille. En tout cas yango tozo benga ba diaspora, tozo ngo pona ba diaspora yo toza diaspora ya Europe, oza diaspora ya Amérique, diaspora ya Canada, diaspora donc diaspora bobenga vraiment na 0044 74 59 62 52 17 okozwanga moko la danoise
tokosolola likambo yo pi ekoleka na ndenge moko ya bien. Bandeko na ngai vraiment boza na se ya sous les baobab bobosana te mwa kopo ti kopo café vin blanc vin rouge ezala toujours bien esalaka esengo moko boye ezalaka tokos tomela na biso. Vraiment bandeko na ngai lelo bokotuna la danoise amemeli biso ndini toza na esengo lelo tozoli koyamba ndeko na biso ya mwasi. À partir ya ndeko na biso ya mwasi bino moko boko découvrir likambo nini ndeko na biso ya mwasi amemeli biso. Alors sans tarder tozali koyamba ndeko na biso ya mwasi. Mbote mami. Mbote mama. Boni kaka mami na ngai. Bien man. Ok. Bongo siko mami na ngai eloko nini oyo pardon mami na ngai avant ko tokota na question okoyi ko pesa na batu nyonso mbote o bazali ba Rolando lelo surtout batu ya live together. Mbote na bande nyonso ba Rolando nga lelo na sepeli na témoigner lelo. Ok. Merci. Bon témoignage nini olingi ko témoigner na mokolo ya lelo. Bande kona biso bayeba o ememio awa na se ya sous les baobab. Témoignage na ngeza ke batebele bakanisaka ke mami azosakana ou bien asalaka baje ou bien kaka kaka sentiment mais kaka sentiment te eza makambo ya sérieux. Ngai mpe na bando okanisa oka ndeti baje mais nakendaki napesi mpe ngai mpe nazwi oyo ya ngai. E bongo siko mami nalingi na tuna yo oyebaki biso ndenge nini oyebaki sous les baobab ndenge nini kaka na bi kota na nga kaka ya YouTube jour moko na kota ka boye na video moko namona publicité yango na hésita na ba nabenga na bino nazaka numéro jour elandi nabenga tosolola mpe oyambanga mpe bien ndenge tosola nyonso. Ok, bongo sikoyo tango mukola liboso tango oyaki okoki koyebisa baninga makambo nini nayebisaki yo ezalaki ndenge nini makambo nini mpona baninga bayeba eloko nini la danoise asolaki no mokola liboso tango yo oyaki. Oui, mokola liboso tango nayaki nabengaki nasapresentaki oexplikaki nga ndenge eleka kuna nga mpe naexplikaki otunaki baposa na nga mpe napesaki baposa na nga oyo aza nango besoin mbala azala ndenge nini abana na mboka nini ya age nini napesaki baposa na nga nyonso. Bongo siko tango yo pesa baposa na o nyonso elekaki à peu près combien de temps tango la danoise abengaki yo mpo nayebi soki na moni mobali ya bien mpo na yo. Ngai penda ewumelaki te na maximum 1 mois parce que na complikaki penda te baposa ezalaki na opele au moins simple na complikaki te nde azala boye non na complikaki pena makasi te na maximum 1 mois. Ok, bongo l'air siko mbala liboso mobali onga na lakisaki yo ezali mobali ka oya liboso nga na lakisaki yo nde yo sepelaki na ye ou bien na lakisaki yo babibali ebele. Non, oya liboso ye wana ka. Ok. Bongo siko banda yo lelo tango siko eloko ni etindi yo témoigner. Est-ce que oza sûr vraiment que mobali wana za vraiment mobali oya yo? Oui, naza pena très très sûr parce que toumeli déjà c'est ça déjà toke déjà 6 mois. À part ça pe famille nous déjà pe yebi. Molimo po déjà nzambe pe de confirmer. Ok. Molimo nzambe ko ça te confirmer pe à part ça. Ok, donc na sepeli ti bok molimo nzambe pe esi elobi ke wana penza mobali ya vi na yo. Oui man. Ok, na sepeli. Menga na sepela na kombo opengaka ngai wana na sepela na ngo mingi. Oyebi yango susu. Madri. Wana de yango nga na sepelaka. En tout cas mwana na ngai na sepeli makasi na bolingo na yo ndenge o sepeli koya ko témoigner koya vraiment ko la koyebisa baninga ke makambo o eza ko sala. Bo siko bato bazo banga yo ko pesa bango conseil nini? Oh bazo banga o pesa bango conseil nini? Non, pesa bango ka conseil ke ba hésiter te ba benga. Ba na pe na doute te. Baza na eloko liboso baza na kondima non ndenge na oke boye kita ozo benga oyo bake non ndenge nazo benga boye na ezala
ya ko changer te o après 3 mois mami changer nga après non kana zo kedi ça la kaka nzamba ponyo kambala moko. Amen. Conseil malamu na sepeli donc bomoni ndenge ndeko mwasi alobi abike tangu oye koluka mobali ozala penzana ya espoir ke mobali o bakopesa yo azala pona yo libela ezala te oye ozomeka nanu na meka kaka soki pe kosimba baduti wana nde vraiment mami olobi na bango bongo te hein? Oui, bongo te kondima na liboso. OK. Non yo mo pe ozala sérieux soko lobi ki non te na ke de kuna kuna na opesa na mbongo na yo sani après 2 mois na ovoa ki sana ndo bakaki non moi ça on a ma bé ou mbela on a ma bé pour ba changer na ressources mais yo mo na pe comportement na. OK. Mais la ligne tout no pe question mo eza moi privé mais na likara batu bayeba po ba mona ke makambo to sala ngoka pona ba congolais ya Congo Kinshasa te yo siko oza nationalité ni. Mami non lo batte pardon. Obangi problème ezate ezala randenge wana ezala problème ite question nga na kotuna soko moni ke réponse nango ezate ezala bongo ko pesa réponse te bande ko na ngai wana ezali penza bozolanda mwana na biso ya kati ya ndaku o penza a sepeli vraiment yango wana faut ba to encourager ye vraiment bon encourager na mona bocha ba love belé bocha ba like belé bo sepela parce que courage oyo maloba o ndeko mwasi alobi eko sunga bato ebele o bazaki na ba doute eko kweya et puis ba celibat ebele eko kweya parce que ebele ya bato bazana courage te ya ko témoigner mais tant ndeko na biso mwasi a témoigner cela veut dire que ils ont vraiment apporté à cœur. Si quand on comme la biso ko silisa ndeko na ngai avant tant wana nanu ozalaki na ndeko mobilité obande komona vie na yo ezalaki ndengeni eloko ni échanger avant okutana na ye na ndenge okutani ne siko eloko ni échanger makambo ebele changer penda parce que na ngai ka isolé so on a ndeti ka fin obima mabe ozonga mabe moko koti YouTube obaye mais na commence ko moi occupé moko ba bengi yo moko ba kombo da mutu na tongo koti moi message moko lati pe ba ebiso ki non bini kitoko nyonso wana et ça la rend bien. OK, en tout cas vraiment eza vraiment non na sepeli makasi nzambe vraiment a pambola yo siko liloba suka nini ozala ngoko iko loba na bato pona to komi na biso na suka loba suka daka ke baya ka ke bele atika ka doute ba benga kita ozo ya kana ni na ki sérieux na kondima eko pesa po biso depuis to banana to benga te mani tala kuta salinga boye dauta zo biso moto yeba mabeza na ko ba ke depuis to banda 6 mois nyos to swana te to kama bakanda te kala na ngome to yeba ne ko ke to koma ko to si kompanaka na to benga te ke o mamie la kuta salinga boye na nte na edite so na kosti na to benga te to benga mami bo sa te c'est tout. OK, en tout cas na sepeli makasi bandeko na ngai bino moko boyoki ndenge ndeko na biso asili penza ko pesa penza lemu adon na likambusu to alobi na suka esalinga esengo lisusu alobi ezate soki lelo mami apesi yo mobali alokomi konyokola la danoise boswana boy boloba boy ko benga ko sala boy te soki la danoise apesi yo libala apesi yo mobali e komi sko likambu na bino mibale ko boma ko bongisa ko tonga bino nde mutu boko tonga yango ngai na kozali su wana te na kozala na boite okobenga mwa conseil ya mukeme ezala te ekomi kaka parce que naza mutu ngai pe naza na ndaku naza pe na bana naza pe na musala baninga musu pe baza na nzela pe bazozela donc soki sorry lelo yo ozwi libala ezato komika ko benga wana ekomi comme loko égoïste parce que ozo pesa sous la danoise tenté au lieu tikela la danoise temps o ezaki alukela pe baninga bango pe ba sepela lokola yo mais yo boswana muke mobali akanga téléphone oyo ki était obengi la danoise osali boy vraiment bandeko na ngai tozala ba adulte vraiment na sepeli makasi mami nanga nzambe vraiment a pambola yo lisusu na ndenge ondimi vraiment kosala témoignage oyo alors bandeko na nga boya ebele na live together yako
yaka kozwa mobali na yo, yaka kozwa mwasi na yo, longola solitude. Awa na poto solitude eza mabe, solitude ezo boma, solitude ezo pesa ba maladie ndenge na ndenge, solitude ezo kotisa jalousie, solitude ezo kotisa donc makamboka ya malamu te. Yango bandeko na ngai yaka awa koyoka sonite, muta ko publier azate. Bomoni ndeko na biso mwasi alobi ke bazokokisa 6 mois. Na 6 mois wana botikala komona photo na bangote, botikala komona bangote, mais lokola nzamba touché ke a témoigner liboso mokili mobimba ke makambo o eza ya solo, yango bomoni mwana na ngai azwi courage ya ko témoigner. Yango yo muto dutaka ko douter lisute yaka a kozwa mobali ya malamu. Vraiment botikala malamu, to kutani na prochaine vidéo. Vraiment nzambe ya lola a pambola bino wana ezalaki mwana suka ya ba famille banza. Voilà kaka ba yenge na bandiko na bisa buni ya Congo ki ambote keno na bandiko na bisa 10 secteurs. Vraiment bozala bien la danoise. Ba gros bisous, bye bye.